Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Des semaines après son installation dans ses fonctions du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza a effectué un voyage dans la province du Congo central, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, Bexo du Kimbangisme, pour une visite d'inspection des travaux de construction de la route de la Passion de Papa Simon Kimbangu et de la voirie d'Nkamba. Son Excellence, les détachements de la police nationale congolaise sont arrangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Commandant détachement, sous-commissaire adjoint Tangu Bania Moïse. Monsieur le ministre des Infrastructures et Travaux publics de la République démocratique du Congo. Excellence, nous vous remercions pour la suite de la fraternité mondiale qui va discuter. Voilà, en place. Voilà. J'avais de la bisoya. Vous vous mettez tous, mais vous m'arrêtez pas moi. Tata ministre, y compris
Kiangali, Père Céleste, Fuma Longo. Venez voir, venez voir, venez voir sa divinité. Simon Kimbangu Kiangali, Père Céleste, Fuma Longo. Il agit avec toute simplicité, sa profondeur divine insondable. Il est parmi nous, il est parmi nous, Père divin, Dieu tout-puissant. Il est parmi nous. Arrivé dans les après-midi de ce week-end 23 août 2025, accompagné d'une forte délégation constituée de quelques membres de son bureau, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, le secrétaire général à la reconstruction, le DG du BTC et le DG du FONER. Excellence John Banza a échangé avec le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, dans la résidence officielle d'Nkamba, où il a, au nom du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, remercié sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani pour l'accueil chaleureux réservé à son égard et a réaffirmé la détermination et les soucis primordiaux du chef de l'État qui tient fortement à réaliser une prophétie d'accélération et finition des travaux de construction du chemin de la passion du père fondateur du kimbanguisme qui, pour son Excellence John Banza, au nom du gouvernement, est la source de bénédiction des Congolais. Cher papa, chef spirituel et représentant légal de notre église emblématique, africaine et universelle, l'église kimbanguiste, totondi yo botondi, topesi yo merci mingi mpona koyamba biso. Na za ministre ya infrastructure nasali kaka une semaine. Tango nazwi ministère wana, eloko nasalaki ya liboso ezalaki kokita na mabele ya kimbanguiste na Kinshasa na cité ya Lutendele. Ekende kotala misala ezosalema kuna, natali misala wana mbala mibale. Kobima na ngai ya liboso andeore ya Kinshasa na ye awa na mabele santu nouvelle cité à Jérusalem. Epai wapi bénédiction ya misala bana Congo evandi. Na ye awa parce que tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi misala oyo ezosalema place nyonso église kimbanguiste ezali esila. Ndenge alobaki yango nalandela yango, natala soki kokoso ezali tobongisa po misala esila po azotombola église na biso.
azotosa autorité na yo comme chef spirituel na komba oyo tata ya biso oyo amemelaki biso indépendance na biso ya liboso, indépendance spirituelle, tata Simon Kimbangu oyo asalaki prophétie koloba ke mboka na biso ekokonza Afrique, ekokonza mokili mobimba. Yango wana tata mokonzi ya mboka atindaki ngai na ya kotala misala oyo. Sima nango mama première ministre Judith Suminwa Tuluka mwana na yo waza premier ministre chef na biso alobaki na ngai ke misala oyo azosimba ngo na maboko mibale ndenge mokonzi ya mboka alingi. Yango wana toye nasepeli mingi nakanisaki te ke bakoyamba biso na bahonneur ebele. Oyo etikali na kosenga to continue kosolola na wiklo. Toza na moko mibale oyo tokoki koloba epai na yo lokwa tata na biso représentant légal ya Église Kimbangiste. Merci mingi. Très satisfait de cette visite, le chef spirituel a aussi fait preuve de sa gratitude en remerciant l'engagement du chef de l'État à travers ses œuvres remarquables à l'égard de l'Église et a réitéré les grands devoirs à qui il a un grand défi à relever, celui de construire une Kamba et construire tout lié auquel avait opéré Papa Simon Kimbangu, précurseur des indépendances africaines. Précurseur des indépendances africaines. Tata Mokonzi, merci. Oyo toye bilaka ye moko aloba on a 21 et c'est aujourd'hui nango ozali ko réaliser makambo nyonso ye alobaki na 21 tozalaka te ye moko na bakoko ye moko na batata baboti biso. Et les autres moniqués, la tiki biso, totonga Yerusalem. Totonga toujours totonga Yerusalem. Les alliés comment attaquer l'État ya biso moko. Nous on fait ça beaucoup. Et nous bisina ici monde en wana. Na motema poelele ya kitoko. Wanazali mapambo na biso. Soki totali tango ya bako phase ya liboso. Totali tango batata baboti biso phase ya mibale. Sikoyo phase ya misato. Tozosala nini? Soki totali na Abraham. Bana na ye Jacob. Jacob, à côté de l'Égypte, kobima na bango nzambe alobi sika bokatisi na Kana botia elembo. Batiaki elembo. Sikoyo na ntango ya tata Simon Kimbangu. Baplace nyonso ya alobelaki zotia bilembo. Nani azali kosala yango? Biso te. Biso. Wana mapambo te. Elakisi ke tozokolanda oyo ye moko alobaki na 21. De nkamba mbanzango basaki makolo. Nzela na efo etongama. Yango tomoni président akanisi biso. Oyo bayebi te bazomona nini yango. Le biso lokola toyebi histoire, toza kolokane mapambo. Lembo, place boye. Zamba aponi, foko tia elembo. Tango papa alobi,
azalaki na lutendele tosepeli mingi na lutendele nde babwakaki na mai batie na ntongo babwaki abili batie libanga kingo babwaki na mai abili place wana eza na makambo mingi elembo tozali kobongisa yango mpe biso place wana mpe alobelaki likambo ya indépendance kuna kana lutendele baplace toyebi nyonso malgré bato bazo kobotola me tozosala makasi bilembo ezali kuna tokotiango na mataliki bala oyo bazobenga sikoyo nini matali mayo awuti likolo aya kotelema wana mabele wana bapesa ye depuis 21 me bato bazokoba ndambo etikali kamoke me mabele na ye ya ye sikoyo leta akonetre yango esengo bi esengo te donc nyonso wana ntango na biso wana nde toujours na mosala wana tosepela ezali mapambo sikoyo bapapa batikelaki biso dossier ya mémorial bakoko oyo bakufa 35 000 familles 150 000 marques tozosala mémorial ekobenda bato bakoya ebele aho me soki nzela ya mabe ezali pasi yango otelemi na likambo wana ya nzela biso toza d'accord. Toujours au cours de cet entretien, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani sollicite cette fois-ci l'engagement et le soutien du gouvernement afin d'entamer les travaux de l'aéroport d'Inkamba. Nzela kaka tele aéroport de Fesa. C'est aéroport ezali vite toza na likambo ekemba yozokenda motuka okoma te bangosi bakomaki bakonzi bali na avion wana nde makambo wana alakisaki mosapi esika wana affaire bakokwela toyebi yango yango banyonso tozokotonga na nkambo ekolesa likambo monene pokolo yesu alobaki oyo akoya akosala ya mingi eyango oyo 30 ans na boloko aza kozwa filmo mikolo nyonso na 30 ans oyo asalaki na prison bilembo foto kokisa yango na monde nayebi te nde naponi mpasi ya nde wana azali te po bato nyonso bazwa kowelela pamba me yayaki komona mpasi mpo biso tolongo na bowumbu yango ozomonaka na biso na baleki ozomonaka kobenda nde ezali eza ya pamba te biso toza kolanda oyo batata batikelaki biso yango tozosala donc mokonzi biso toza na esengo avant boyi ya bafuite ezalaki fuite ezalaki ya kolala fuite ezalaki ke baye kotala nzela boye na boye biso alobi eyosila mpe balobi bapaya baza boya tomoni bango bapaya wana donc bango so bazwi yango bakende vitesse donc yango wana eloko epesi biso esengo nde yango wana ya mingi ezali te leta atalaka ndere mpo ndenge boye ozozonga bosilisa nyonso bolobi awa babile kozala esengo na biso tosilisili nakomba tata mwana mpe tata molimosantu amen balakisi bino conseiller ndenge na biso yaza mingi na makambo boyeli awa soki mpe bokozala na mituna botuna ye. Merci d'abord. Là, nous avons une localité. Ce qui nous tourne avec nous, je ne sais pas la réponse. Merci na tolenge tosololi biso tolimi koya na bino tozotala oyo nyonso tozosalela biso eza ya mapamboli ye moto alobaka ngo na 21 biso toza korealize wana etikali histoire tata boye ntango azalaki wana asalaki boye na boye
Au sortir de l'audience, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a expliqué l'origine de cette prophétie et pourquoi l'implication du gouvernement à ces projets. Bien, je suis ici pour voir les travaux initiés et lancés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à réaliser une prophétie. La prophétie vient de Papa Diangenda, qui en 1981 avait prédit qu'un président viendrait à la tête de ce pays avec un grand cœur et pensera à honorer le combat du fondateur de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu, en construisant la route qu'on appelle la route de la passion. Voilà pourquoi je suis venu inspecter ces travaux, voir l'état physique de l'évolution des travaux, voir ceux qui sont sur terrain et évaluer les difficultés pour que nous puissions accélérer les travaux. Nous avons eu le privilège d'être accueillis très bien par l'ensemble de la communauté kimbanguiste, en tête le représentant légal de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et donc aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous avons réalisé les 52 kilomètres autour de la ville. Il y a des travaux qui se feront dans la cité, et donc de Mbanzangungu jusqu'ici, et puis d'ici jusqu'à l'aéroport. Nous avons échangé pendant longtemps. Nous avons eu la bénédiction de Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal. Nous avons eu quelques préoccupations et surtout sa volonté de voir que le président de la République puisse continuer à appuyer l'église kimbanguiste en construisant ou en modernisant l'aéroport de la cité sainte de Kamba. Je suis satisfait de l'évolution des travaux à moitié. À moitié parce qu'il y a eu 8 mois d'arrêt suite à plusieurs contraintes. Nous avons évalué ces contraintes. Je rentre rapidement faire un rapport circonstancié à son Excellence Monsieur le Président de la République et à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour que nous puissions prendre des mesures très urgentes avec les entreprises qui travaillent sur place, pour que nous puissions rattraper le retard, tenir le délai, que d'ici 2 ans, nous puissions terminer. Et donc, mon vœu, mon souhait le plus ardent, c'est de rentrer ici, au terme des travaux, après 2 ans, inaugurer la route de la passion, la route par laquelle Papa Simon Kimbangu a été transféré à Mbanzangungu. Je suis à moitié satisfait parce qu'il y a encore à faire et nous allons tout faire, nous allons prendre nos responsabilités pour rattraper le retard. Par ailleurs, le ministre porte un rapport circonstancié auprès du chef de l'État et chef du gouvernement après cette visite d'inspection des travaux qui ont connu un arrêt de 8 mois suite à une pléthore de contraintes. Les soucis les plus ardents de son Excellence John Banza est d'aller évaluer les mesures urgentes avec le gouvernement pour entrer en Kamba après 2 ans, inaugurer cette infrastructure, signe de reconnaissance des combats menés. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.